kaka ke toza na esengo mpona soutenir moko oyo ya biso parce que azali fiche maison ndenge tolobi, en même temps azali candidat ya IDPS et puis dans l'ensemble azali candidat ya Union Sacrée. Voilà pourquoi tu se mobiliser. Tolobi non non tokoki kotika moko na biso te parce que ezali esengo mpona biso, c'est comme ça que bomoni biso présence na biso awa toye. Boyogaki ke IDPS esengaki motion contre Sami Badibanga ou bien tosalaki pression marche moko quelconque pona ndeko na biso Sami Badibanga a démissionné. Non non, ye moko par peut-être ba ambition na ye mususu bien makamune mususu amona ke fala démissionner. Sikoyo lingai place wana banani ba tia candidature na bango soki de peste ezali biso. Voilà pourquoi mutu na kati wana baza ebele baza 102 101 je crois que na 101 wana soki courageux parmi bango non non nga na CPI na nga na tia bien mi balé ba CPI bon eza démocratie ne mutu ko choisir. Alors voilà pourquoi tu se retrouver na kana biso tu se retrouver que à se retrouver Yemoko. Mais avant que l'élection, c'est la première chef de l'État, ouais. La compte sa majorité et Union Sacrée, oui. Non, non, je crois que le chef de l'État a interpellé qui conscience il y a moko na moko pour na koyebisa bango que bazali non pas wana pour na intérêt personnel ou bien individuel, mais basali pour un intérêt collectif, pour un intérêt à la nation. Ça veut dire oh bakosala makambo bakosala il faut basala makambo yo kokende kembo kanabiso kende liboso. Martin Fayulu est un individu, mais le Togo va dans tout le béla mambo est un individu. Ceux qui a sepeli tes droits naïfs, ceux qui dans l'ensemble de la population va sepeli nango parce que là est-ce qu'ils ont déjà voté? Nano ba promulguer en côté bon et le koni no go banda go critiquer le go ezana na chantier. Ozomona ba critiquer ka eloko soki ba bimisi yango na poisa mais eloko nano ezana na cuisine interne au lo bandele. Non, non, biso to lobaki eza bango ne mutu balakisa biso politique. Ça veut dire que oh nous sotezo salema biso tozo landa kaka lokolo na bango. Soki majorité na assemblée estimé que bazo o ba opesi bango wana. Mabe eza wapi biso ko to IDPS to se retrouver peut-être tozo elo côté. To kinana bango ko toza na elo côté ba tshela biso kalamba. Kalamba tikala jamais kozala mutu IDPS. Non non, kalamba na lobby kalamba tikala jamais kozala na IDPS. IDPS atikala ko mandater jamais kalamba. Vous comprenez? Kalamba akomaki wana na ndenge kaka batu bakomaka na bango soki balemi nzala mutu asalini akomi ake wana se présenter na casquette ya IDPS parce que IDPS alobaki na député ata moko te ya siège bobosa na yango te tozala na mémoire courte te IDPS azalaki na député na kati hémicycle ya Palais du Peuple. Loi ya nani? Mais eza loi na ye na lobi boy. Na lobi ezali loi ya Noël chani mabeni ni eza wana. Mabeni ni eza na loi ya Noël chani. Ça veut dire que na mboka oyo bakomi ko pekisa so bato ba réfléchir. Rôle ya député ezali nini? Rôle ya député ezali ko sala ba loi. Alors ceux qui mutomoni ki avani a raisonner à ça la loi. Mabeza wapi. Ça veut dire que batu balingi to ça la comédie biso nyonso to ndenge to zomona batu ba komo sala
ba théâtre na kati ya hémicycle ya palais du peuple. Ça veut dire que faut mettre comme on sait qui s'abat. Parce que tout le monde a lelo mutu ba honorable lelo ba komi ba comédien. Ça veut dire que asa lelo ko moko boy po batu baseka bosko mboka na biso zo kende wapi. Mais mutu a réfléchir tout ça la loi pour na boy. Ça veut dire que biso pe tozali censé ya ko sala nini. Soko moni que loi wana ezali mabe. Tika yango ekoma soki ekomi ekoti na parlement. Luka ba argument na yo convaincre baninga na ba député que loi wana eza bien parce que c'est comme ça na état de droit ou bien na mboka o ezali civilisé makambo ekoleka mais o ya biso tozomona eza bangadia dia bakomi na mais moi na mboka chiko mais eloko epesa mpasi eza ke na loi wana soki oza papa na aza congolais mama na donc oza congolais à 100% te moya ozwa poste ya président ekozala est-ce que eza mabe eza mabe na lobby na série na mais yango mabe bazoloba ti yango mabe ezali koloba ke na loi il faut pour na nini mboka na biso eza na ba problème c'est parce que l'étranger bazali mboka na biso eza na ba problème parce que toza na identification te to s'identifier te toza na carte te ça veut dire mboka na biso zo avancer te parce que toza na poubelle oyebi nani aza congolais nani aza congolais te alors ba pekisi mutu abala na muninga étranger te non ezali liberté mais pona ko assumer ba fonction ba haute fonction de ba tchemi be côté mama mais loi wana eza ya Moïse parce que Jacques Milikaka na tuni loi wana eza ya Moïse mais loi Moïse pas ko sala pe loi oya ye te loi wana ezali loi ya Tchani boye bisa Moïse azali mayele soki aza mayele te azali na bato oyo ya mayele oyo bako ede ye pasa la loi na ye pardon ok ça veut dire que ndenge tolobi Moïse aza ndeko na biso moto aboye aza te mais soki amoni ke loi ya ndeko mosusu ezogene ye aza na droit mpe ya kosala loi na ye ça veut dire soki aswali loi na ye eza mpe bato mosusu bakondima eza mpe bandeko mosusu bakoboya ça veut dire que eza liberté ya moto ngai naza d'accord na loi wana te naza mpe contre loi wana te ça veut dire que makambo wana parce que balinga bamema biso neti na biloko ya kabila ke bazolinga bo écarter non ça veut dire que tosto lobby yango na mboka oyo moto akobattre faci aza te ça veut dire tokobeta bango soki nano na ba élection nano tozomona yango na ba institution candidat aza toujours unique ebongo sikoyo na présidence biso tozobanga mpo opposition eza te opposition ese kufa et puis candidat aza te nga na mona candidat moko te wa hotel face à faci mais yo yebi mais est-ce que yebi te que IDPS au pouvoir batutu ba oza sima na biso yebi yango oza olanda ba slogan na biso te tant oza olo même biso to prophétiser mboka oyo ke tokozwa pouvoir les ça c'est kobeta te mko tozwa ki pouvoir les ça c'est beta jamais toloba mukolo tokozwa pouvoir opposition kozala esu na mboko to opposition ezalaka obe Kabila zaka opposa ah bato na botanga wana nazoyeba te umweka bino nde mutu boyebi ke bazo exister nga nayebi te ke bazo exister opposition nini nayebi bango te natikala jamais koyoka ke balobi baza na opposition te c'est comme si soldat na biso bakozwa pena kanyaka malunga te mpa bakuta pena ofuro omoni bino bandeko na ngai ya bajournaliste boza mitema mabe bolingaka mboka na biso te ça veut dire bavictoire nyonso tout FRDC ezosala bino bozomona yango te ça veut dire barebele oyo nyonso tout bazodepose minduki bino bozomona yango te wana ekomi motema mabe. Ça veut dire que tant que le président lobaki état de siège, kaka bino boleki na ko critiquer ko sala eloko te, mais esali ba effet. Ba place drapeau ezalaki te bazolakisa ngo et puis ba soda félicitations pour na FRDC. Bazo sala et puis bazo tindela biso ba vidéo.
bino bozomona ba vidéo nyonso wana te. Mais na Goma wana boyebi ke moi catastrophe ezalaki. Alors siko bolingi basala lorsque neti événement ya nene bongo et ko primer likolo ba événement o nyonso ya mike, ça veut dire actualité ekozala sur volcan. Alors siko boyebi yango bien bino pe lokola ngai bosala pe fort bo futi pe ba billet bokena no pe est yango pe botala nano tolobela kaka na Kinshasa te. Alobe, non, chef de l'État Azali, non, chef de l'État Azali garant de la nation. Mouto kopesa ye mibeko ke kitawa azate. Ngonga nyonso tout oyo amoni ke eza important pona ye akokenda sa lobi asa mepesi libonza pona mboka oyo. Alors, siko bolinga loba iso nini? Yo kanisi chef asasala armée na ye. Azosalela ka armée oyo ya Kabila wana. Osomona ndako chef de l'État alalaka. Ndako ya 2 chambres salon. Alalaka na ndako munene te. Asa sacrifier soki bakoboma ye. Aza simple neti mutu nyonso tu. Ba président baleka na mboka oyo basala fonction wana mystère. Ça veut dire chef de l'État a se karaté, a melaraté, a raté. Mais chef de l'État tout le monde a kende. Na combattant na biso ya suka, auta yo kufa pe asona na bandungu. Chef de l'État ye ko s'incliner. Chef de l'État asa kenda tiko tala basi ya basoda o bakufi. Alors bolingi muto asala ndengane. Soki ake estende lobini. Ou bien bolingi bo bangi saye non. Et puis promesse a pesa ki date te. Non, est-ce qu'il y a un nombre de bateaux qui font Kassai? La Kassai kuna basi ba lembi kutu bazolo banaye ndenge ni na lingi kaka bato est pas ba mwasi na ye. Biso to voter que 100% tala tozo kufa, mais président na ke Kassai te. Mais ça qui est là combien de fois? Ba problème où est important, ils a STT. Le problème est allé partout. Chef de l'État a coûté le problème est belé. L'urgence est belé dans le monde. C'est vrai, vie à battre, vie humaine est sacrée, mais c'est presque partout dans la RDC. Parce que les conditions de vie pendant 50 ans sont précaires. Message les allés passer il y a moi ça linga bota. Ça veut dire que la majorité ils ont basculé dans l'union sacrée. Vous comprenez? Où ils ont une majorité à Kala. Il faut basculer dans l'union sacrée. C'est comme ça. Ça veut dire que Batubaya qui n'a n'engé Batricia qui va moniquer réalité et l'autre mususu Batuba poni côté à peuple. Or Bazaï côté à individu. Voilà pourquoi choc wana des osala ke ba mbutu mbutu ezala partout. Alors bien majorité oyo était Zoé Kabila ezaya biso biso tozali na majorité na Tanganyika te. Majorité zaki ya bango soki ba moni mais gestion nyonso wana ezaka pona nini biloko nyonso to ezokomaka na mutu na biso. Non mais union sacrée ezali bonheur ya peuple congolais soki ba moni ke peuple congolais moni ke mutu oyo azana azomema bonheur na peuple te alobi to changer to luka mutu oyo ko raisonner pour la population mabeza wapi wana Yesu ezaka kaka Tshisekedi asa benga député provincial pour na webse que bolongola président wana bocha mususu bolongola gouverneur bocha mususu non ils ont conscience ça veut dire que soki okosi batu trop ndenge ka balobaka lukuta eyaka n'escalier mais vérité yaka malembe et lukuta yaka na sincère
vérité y a un escalier malembe malembe. Ça veut dire que l'état vérité est comme la bango nenge comme li bango lelo. Alors, pas tout. Yango moni ba assemblée provinciale surtout ba tout moto ezui bango. Ça veut dire que ezali moto ya vérité. Parole évangile comme li bango ndengonga. Oh, ça veut dire moto surtout ceux qui akutani na Yesu Christ a bandi ko parler en langue. C'est comme ça bakutani na vision ya fati, bakutani na parole ya fati et changer bango et transformer bango. Voilà pourquoi ba assemblée provinciale surtout mbutu mutu parce que ba comme luka vérité. Est-ce que yo ofundiye omonike bayo kangaite poni ni bolingi kokosa biloko ya kokosa. Ça veut dire que ozozo biloko ya nzela oye nango. Il faut au vérifier information, au vérifier aux alliés journalistes au yaka na biloko boete. Netinga na zabo potoza na pouvoir, naza na droit ya gifler moto na balabala. Ou bien nazwa eloko wa moto, ou bien na yiba. Non. Soki na yibi kende ko funda ngai, soki jantini asali mabe. Ba funda e total na no soki ba okanga ete. Mais soki ezali spéculation. Alors, ngana yebi ke dossier ya Yumbi. Basi ba bandi déjà ko sambisa yango. Mais tozo c'est là. Ça veut dire que soki ba bandi ba moko ba ko bengisa ma gouverneur te. Akoyana no en tant que renseignant. Parce que ba incriminé direct. Ça veut dire Akoya ba expliquer ndenge makambo ezalaki. Soki ba moni ke azali na problème, ba ça ni ba retenir rien. Mais kaka dossier bandi boezana na phase préliminaire. Ba bandi na no ko lukana no bazana no ba prévenir wana baza combien. Batu bako luba parce que ba yebi procédure ya justice te. Mais biso batu to kanga to nyoko makutu na injustice to yebi ndenge justice et ça la ramusa nango. Non, message à Souka Topesi, peuple congolais, nous surtout merci. Nous surtout Andimi pour accompagner vision et chef de l'État. Tosengi merci la population na biso ndenge bazo faire baosa la biso confiance toujours. Oui, tu as dit que batante ezebele, mais réalité pe eza mususu. Mboka au degré tokuti yango. Ça veut dire qu'il faut tolo na tosa la bilanga po tolia biso nyon surtout. Ça veut dire que tokotunga na biso tokosala o tokosala mais ekosenga biso tozala kaka na bolingo. IDPS déjà za na pouvoir, toza na ba adversaire te. Voilà pourquoi tosengi na peuple congolais eloko ya liboso oyo ezosala ke mboka na biso telema ezali justice ndenge tozolo bango. Tolobaka toujours ba français balobaka la justice élève une nation. Voilà pourquoi nation na biso ezalaki à genoux. La nation na biso ezalaki ya kokufa. Voilà pourquoi tozo kende ko rétablir justice. Justice ezo kende ko fana soki justice evandi. Lokola miyibi bakomi ko banga ko yiba mbongo ya l'état. Mbongo ekokota na caisse ya l'état, mai, courant, ba hôpital ekozala ya ofele. Alors biloko nyonso tango ekozala ya ofele, je crois que ezali début ya décollage pour na mboka na biso. Topesa toujours confiance na Fachi Béton. Moi na Nzambe jusque là asali 2 ans mais nan toyokite ke aza millionnaire, nan toyokite aza milliardaire, asombi avion, asombi jet boy, asali boyete. Jusque là boki nil park asombi mapango aza boy. Non non. Azobunda ke mboka na biso etele manano. Mutu oyo azali moyibi bako kangaye. Balo bateke o non non ezali bazolanda kaka bato famille politique ya Kabila non non eza question kolanda famille politique te parce que famille politique wana bazé belé mais balandi bato ebele te soki balandi de 3 miyibi wana mabeza wapi bazui bambongo na biso bana na bango nde tomonaka bango ba peuple congolais soko moni mwana muyibi belela ye mwana muyibi obelela ete mwana ancien ministre ou ancien dignitaire te bana ba miyibi bambongo wana nde esali ke mboka na biso tokoma na pasi lelo. Merci beaucoup.